Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo toko présenter bino bandeko pona ko talisa na bino ndenge nini tango bato mosusu bazali ko ignorer ba misala ya 5 chantier oyo ezali kosalama na mboka na nzela ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange pe lelo oyo tokolakisa bino pona bato oyo bazali ko ignorer yango pe bato mosusu bazali koloba ete yango ye Joseph Kabila ngo bozali kokumisa na gouvernement na ye basali nini bandeko babolingo na tango bato mosusu bazali koloba basali nini. Ok bamakambo oyo bato oyo ya deuxième république bakokaki kosala te ye azali kosala yango okomona moto mobimba na Congo bandeko. Okomona moto mobimba na kati ya Congo mwana mobali mokolo aza kopesa déclaration na ye tango bazali kofilme misala ya 5 chantier pe mwana mobali wana azali kotala sima na yango azali koloba ete nazali koloba na bino ya solo depuis na bota mati na komi na ba 30 quelque nanu na mona nanga makambo ya boye te. Wana nyonso tu pona kolakisa ete ndenge nini bato lelo bazali koganga modèle batikaka mboka na biso. Mboka na biso RDC ezali mboka moko oyo tozali koloba tango nyonso tosangana tosimbana totonga mboka po ete mboka na biso ezwi ba blessure mingi ya mingi. Lelo bato mingi bazali kokanisa ete po ete RDC échangé il faut moto ayande nako ba témoignage na ye liboso ya ba caméra pona koloba makambo ezanga tina alors que pona mboka échangé ezali lisusu te bo banda kotalisa bato o mokonzi boende aleki o moto boende aleki te moment oyo président de la République Joseph Kabila Kabange aza koloba ete mwana nyonso ya Congo a apporté une pierre de plus na kati ya mboka na biso Congo. Lelo bato mingi bazali kokanisa ete lokola pouvoir ezalaka kaka na maboko ya bangala ke pouvoir wana bazali kolela kaka ke ezonga na maboko ya bangala te. Po ete na modele mboka na biso ndenge etikali ezali lisusu te ya koloba ete pouvoir ya bangala, pouvoir ya bakongo, pouvoir ya baluba te ekomi nde sikoyo te to faire fonctionner makanisi na biso mayele na biso po ete mboka etongama. Lelo bato mosusu bazali koya ekomeli bango papa Tshisekedi ya chichi soki ya chichi azali nde solution epesa mini na mboka mais wana ezali ebandeli ya la folie. Comment expliquer moto mobimba kokoloba ete po Congo na biso ekende malamu il faut papa Tshisekedi nde azala place wana. Mais alors que tango bazali kotala papa Tshisekedi asalaka pe na gouvernement ya Mobutu asala pe na ba poste ya minene mais même na village na eto lobaka yango atikali ata kocha ba pompe oya pression rien ata kotongela bango po rien
bino moko bomoni totielaki bino baimage ndenge nini Joseph Kabila abetaki tout kote kuna bandeko na kabeyaka mwanga mawa. Eloko ezali koboma biso bakongole po ete tozali na hypocrisie moko ya kosakana te. Par exemple, Papa Etienne Tshisekedi après avoir kosala tour na ye libanda ya mboka, ye wana ye kitaki na kananga kuna bandeko aza kosala bampiaka na bampiaka pe eloko ebikisi ye tolobaka yango ntango nyonso mwa bato ya IDPS bazalaka na Katanga na train oyo ekendeki kozwa bato na kananga po ete emema bango eloko esovaki ye yango wana moto moko na kananga alingi ye kuta azali te. Yo si omona mbala liboso na mona ete Papa Etienne Tshisekedi aza kopesa discours bato baza koolola bato bazali nde koolola oli ete bato nde bapesaka kutu babetaka maboko ndenge biso toyebeli balobaka ete rie bazali koolola bandeko tellement omoni ete komaki na Katanga ye moko amoni ete en tout cas Teresa Moselulu bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko tellement bato ya IDPS ndenge bamonaki ete kuna na Katanga pe na batourne Papa Etienne Tshisekedi azali kosala bamoni ete terrain penza ezali mobulu eloko nini basali mpona kotala kaka na mayele mabe na bango bazali na yango basali nini basali boye baimage nyonso tu bandeko oyo ezali ete Papa Etienne Tshisekedi oyo bafilmaki baimage wana bazali kolakisa yango kaka komona 1 minute 2 minutes po ete bazali kobanga moye balakisa baimage nyonso ndenge bafilmaki te po ete bafuite ezali ete baplace ebele bandeko na bakati na baimage wana ezolakisa ete Papa Etienne Tshisekedi asali na ye nde piaka ya bapiaka yango wana bandeko babolingo bozali komona ete na minito ndenge tozali koloba Papa Etienne Tshisekedi na mawa ayebi kutu nini akosala te ye moko ye komona sikoyo ke réalité na kati ya terrain ndenge bato bazalaki kokosa bato ete peuple alingi ye mais na kati ya terrain ake kokuta réalité mosusu ye moko aye komona sikoyo ete Katanga ezali penza mabele ya le rais pe Papa Etienne Tshisekedi ye moko ezali kolekela ye bandeko oyebi ete kaka na bafuti ndenge touti kozwa bato ya poto kaka bato ya IDPS babengi bato ya IDPS mosusu oyo bazali kuna na Katanga bayebisi bango balobi soki moye ezali bosala nyonso baimage oyo ndenge Papa Etienne Tshisekedi asalaki batourne bozwa yango ndenge kaka bofilmaki botindela biso d'urgence awa biso tokotravaille yango po toyeba ndeni tokotravaille yango apo tokoprojecte yango bandeko bomoni tellement bamoni ete défaite ezali ya makasi bakomi koluka ete batindela bango baimage mpo batravaille yango kokamwa bandeko babolingo ngai nakoyebisa bino eloko moko mama Rosalie na minute oyo ifo boyeba yango bato ya IDPS ndenge ezali wana batikali kaka na solution moko solution na bango ezali kaka basala kaka batrouble baluka ndenge nini ya koluka raison po ete basabote baélection mais ekosimba te po ete toza na bango mpe mayele po ete balingaki basala lisusu batrouble kuna na Lubumbashi mais bakatange batimbeli bango balobi non tokotikela bango tante il faut tozala na bango mayele po ete Papa Etienne Tshisekedi na bato na ye bazali koluka raison moko nini ekoya po ete baluka ndenge nini ya kosala po ete babafue baélection mais bazali koyeba te peuple asi à comprendre pe peuple asi ayebi bavérité nyonso tu yango na omoni bazali koluka mais ekosimba pe te bandeko babolingo boyebi ndenge ezali wana mboka na biso RDC ndenge tozali wana bandeko babolingo il faut koyeba yango ete mboka na biso il faut biso nyonso tu tozala na bolingo po ete mboka ekende liboso bato mosusu bazali kokanisa ete mpona baintérêt na bango personnel nde bazali kobunda bango bazali kokanisa wana ezali intérêt mpona mboka mpona Congo te baintérêt na yo personnel kolinga te kotia yango na kati ya makambo etali Congo po ete Congo ezali mboka oyo ezali kokamba bamilio ya bato
okomona bato mosusu azali koya na baintérêt na ye perso. Par exemple bandeko botolakisa bino ete botala kaka esika ya bato bazali koloba ete bato ya mayele mito ezali kosala me ebele ya bakongolais oyo bato bazali komimona bato ya mayele mingi bazali bato ya mayele te kaka na baraisonnement bandeko. Par exemple tala neti baimage oyo totutaki kotiela bino babilili oyo totutaki kotiela bino ya bato ya MLC bango bakei na plateau. Tango bakei na plateau olie balakisa na bapeuple bamonisa na bapeuple ke tala mboka na biso ndenge ezali boye kopesa baplein ya kitoko kolakisa non eloko bango bakei kaka liboso ya plateau mpona koyebisa bato ke o mama na Francis Kalombo abwaka ngunda na poto. Mais wana ezali baproblème privé ya Francis Kalombo ekoaporte nini mpona biso bapeuple? Ekoaporte nini? Tango mboka ezali na besoin ya basolution ya bato oyo bazali kobenga badepute, tala badepute mosusu bazali koya kopresente bato baproblème personnel ya bato na liboso ya plateau, alors que problème wana ekopesa na yango pe rien mpona bapeuple congolais, meme mpona mboka na biso. Après bamibengi bato ya mayele. Tala lisusu mpona kolakisa ete bazali kaka bato moko oyo te bango nde mpenza mito eza kosala malamu te. Eloko ekamwisi biso bandeko. Pierre Bemba yebi ete azali kuna na laye pe azali mokangami. Eloko nini akoki kosala? Akoki koloba ete lokola ngai nazali na position oyo ekozala malamu mingi moto moko arepresente ngai na ba élection oyo po ete ngai situation moyen te moyen na se présenter kuna na ba makambo ba élection ezali te. Mais tala kaka lokola motema mabe ya ba congolais alingaka te kopesa occasion na bato mosusu yoka makambo nini azali koloba. Ano ndenge ezali yo na ngai pe nazali candidat. Ozali candidat fantôme ou bien comment? Comment moto azali koki koloba ete azali candidat alors qu'azali na situation moko impossible po bima po ya ko se présenter liboso ya ba peuple? Bomoni motema mabe pona kotelisa bino motema mabe esika ya bato ezali. Et puis komona batata yango batata minene bazako yepe bazako se défendre. Jean-Pierre Bemba candidat na biso mosusu wana azako ya na kombo ya monsieur Jean-Jacques Mutwale azako yepe azali koloba ite ndenge ezali yo na miracle ko salama oyebi ke mois de juin ezalaka basigne mo bandeko siko mois de juin eleki ye Jean-Pierre Bemba azali kaka na boloko omoni makambo mosusu boyaka koloba liboso ya plateau ya télévision bosalaka attention na yango te eza kosilisa personnalité na bino sans ke bomiyeba. Vraiment bato mingi bakoma komona ete soki aza na mwa kazaka na ye ya kitoko na mwa cravate susi kaka ya liboso ya kamera po ya koyebisa bapeuple congolais bilobaloba bandeko badiscours bino boza koloba toyoka yango kala depuis deuxième république badiscours toyoka sikoyo toza na besoin ya badiscours te toza nde na besoin ya bato oyo bakoyela biso bamakambo ya malamu mpo na mboka. Boza koyela biso kaka bamakambo ya biloba tala neti bamakambo ezali komonana papa Etienne Tshisekedi kuna na Katanga asali grand piaka pe bato bazali kowolola ezali meme koyoka na boye bandeko bato balingi kondima te pe bato mosusu bazali koloba ete asali grand succès. Congolais mpona lokuta congolais azali moto moko ndire bakata ye nzoloko ya lokuta bandeko oyo bazali kowolola boye bandeko ba image wana soko olandi okomona ndenge nini bazali kowolola papa Etienne Tshisekedi azali kopesa discours bato nyonso bazali nde kowolola ye bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete ye mama Rosalie azali koloba bo ntango nini bawololaki ye na kosenga kuna papa Botamba kuna na régie tiele biso babilili totala ndenge nini papa Etienne Tshisekedi ntango azali kopesa discours na ye ndenge nini bazali kowolola ye esalaki mawa pe pasi mpona komona niveau nini oyo bato bazali koloba ete papa Etienne Tshisekedi aza na lupemba aza na succès mais succès yango na kati ya terrain ezali komonana te ye moko aza na kati ya koyeba ete terrain ezali mine pe terrain ezali moselu ayebi te ndenge nini ya kosala pe bana ya poto nyonso bakomi na kese bazali koyeba te ndenge nini ya kosala pe bana ya poto bakomi koloba ete nyonso tu wana boyebaka kaka le 6 il faut Joseph Kabila ayeba esika nini ya kokende bandeko bozali kozwa yango lokola liseki toyebisaka bino botunaka Jean-Pierre Bemba ndenge nini apakataka mbangu na ambassade ya Afrique du Sud
po mokolo wana bandeko tozali koyebisa bino oyo akokosa na liboma bandeko bamosusu bakokatisa fleuve Congo na makolo tozali koyebisa bino ya solo bamosusu bakokatisa fleuve Congo na makolo mpe bamosusu bakobanda mbangu kolongo ntango mosusu kobanda Kinshasa te baba Congo bamosusu bakokota Angola na makolo po ete liseki na bino elingi kobanda komata nzete bino bokanisi makelele na bino bozali kosala na ba 8000 km nde bokokende kosala yango kuna na Congo po ete atamba makelele bato nyonso bazali kosala Joseph Kabila alingi nde korespecte bamakambo etali election na ndenge ya malembeleka na ndenge ya calme mais soki bavote ye eke abimi ministre oyo akoya po ya kosala oh non atala bobandeko mokolo wana bokomona ndenge nini moto ekopela po mokolo wana ekozala lisusu te o boye bobandeko tozali koyebisa bino ete oyo kaka mokolo bakoproklame balobi ete Joseph Kabila nde azali président mokolo wana na biso bakombata na ye tokobima sikoyo ekozala mpe liti na biso bakombata ya Joseph Kabila na bakombata ya UDPS po ete tokomi komona trop c'est trop oli baenseigner bino démocratie yango bazalaki koloba na bapapa Etienne Tshisekedi lelo bakomi koenseigner bato nde esprit ya kikuluna ya kibanditisme wana ekomi nini papa Botamba tiela biso babilili botala ndenge nini papa Etienne Tshisekedi bawololaki ye na discours azali kopesa mpe bato mosusu wana poto soni te po ete lokola balobi Congolais lokuta miso makasi ndoki te bazali koloba ete asali succès botala asali mpiaka tout d'abord aza kopesa discours mpe bato bazali kowolola bolanda yango mpe suka na yango basali nini basengisengi mwa bamabonza na bango comme d'habitude kokamwa ba image s'il vous plaît lobi na lobi tukutonga bipai nyonso te ba village kelasi ya bana tukukolesa programme ya ekolo ya bana banda primaire te na université mpo sikoyo ozwi diplôme awa boye na boka ya biso licence doctorat okei nango epai nyonso kokende bakotala yango lokola chiffon il faut Congo apesa bana na ye éducation oyo ekokani na monene ya Congo. bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini bauti koolola ya chichi azali kopesa discours bato nyonso tukaka bazali koolola mpo bamoni ete makambo nyonso to ye azali koloba ezali bamakambo moko oyo gouvernement en place ezali kosala yango donc bamoni ete ayeli bango mpenza projet ya sika te bandeko mpe eloko ya kokamwa kaka lelo nde ya chichi asutuki te mpo na koyeba ete diplôme ya bakongolais ezali na valeur te na libanda ya mboka eske ye chichi ayebaka teke ezala ozali licencié na Congo soki okomi ya na poto il faut bazwaka diplôme na biso na valeur mpenza te il faut basala yo cours moko lisusu mpo na osala mwa formation mpo bakonfirme diplôme na yo azali koloba ete ya kosala mpo apesa yango valeur bandeko soko ozangi baargument okobanda koloba bamakambo mosusu ezali ata na nzela te bandeko po ete babiloko oyo ye aza koloba Joseph Kabila asasala yango bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete no bato bazali koloba boye ndenge nini kaka bango moto biso moko moto tozali contre ya chichi te bandeko tokotiela bino lisusu elema moko botala ndenge nini bakongole ebele bazali komona ete ya chichi azali moto oyo tokoki kopesa confiance te po ete ezali neti ndenge balobaka ete bozoba esala ngando akimi mbula akoti na ebale po bato mingi baye kodécouvrir deja ete ya chichi azali moto oyo azali kobeta bato baje na ye ya sese abandaka yango na ntango ya Mobutu ti lelo azali kokontinue yango botala nanu baje yango bandeko soko ozali moto esalaka
okoyeba ete ya chichi azali moto oyo azali kaka kobeta bato baje ya CC aye na poto oyo aza koyebisa bato ete Joseph Kabila azali mopaya pe azali kotalisa bato ndenge nini ke ye azali na badoute mpo na nationalité na ye. Mais en réalité bandeko babolingo akei kosigner bamikanda mpo ete akende kosala abima candidat pe akende baélection na Joseph Kabila. Donc asignaki déjà bamikanda ezali kolakisa ete ndimaki ete Joseph Kabila azali mopaya. Alors sikoyo awa na poto azali koyebisa bato bamakambo mosusu bino moko biomitu na bato ya mayele komedi nini papa Etienne Tshisekedi azali kolinga kosala mpona tozali kotalisa bino bamakambo ezali juste pe réalité mingi bazali kokanisa nini tozali kosakana. Mais bokomona bokanga date ya lelo mokolo ba élection koleka soki le rais aleki après quelques mois bokomona siko moto na moto kobanda kosanza likambo na ye mpona makambo ya IDPS. Toyebisaki bino deja bato mosusu bakomi kozwa deja koloba ete bambongo na biso oyo topesi ya chichi ndenge asa alobi ete le 6 fo likambo esalama soki le 6 likambo esalami te. En tout cas biso na bato ya IDPS babiro na bango nyonso to bazali awa bango nde bakozongisela biso bambongo wana ekomi lokola bapesi ye niongo. Bomoni bandeko pona koloba ete bato mingi oyo bazali kopesa bambongo na bango awa bazali kopesa yango kado te bayebi ete bazali kopesa yango avec intérêt. Il faut quelque chose ezonga yango na bazali koloba ete soki ya chichi aleki te en tout cas bambongo na bango bato ya IDPS il faut bazongisa yango. Bomoni bino moko kokamwa na tango oyo na kotiela bino elema moko boyoka ndenge nini ba Congolais bango moko bazali na confiance ya chichi te po ete bayebi ye malamu bayebi ba jeune ya betaka na CC pe bato mosusu bazali kaka kidiba pe bakasa ye mingi bazali kaka kotia bato panzi likolo po nini baloba ete papa Etienne Tshisekedi bondima ye po ete bayebi ete azali kasa ye. Mais en réalité bandeko tozali koyebisa bino eloko ezali te azali kodistrai kaka bato ya boye ndenge ezali wana ntango mosusu avaya pe bapoto awa soki pasalieki na ye quelque chose na gouvernement qui sait po ete pa papa Etienne Tshisekedi ezali tout est possible. Yango na tango na kosenga na papa Botamba tiela biso ba elema wana totala ndenge ni ndeko congolais oyo azalaki kolobana o etali bomoto ya papa Etienne Tshisekedi. Ba image s'il vous plaît. Dans le moment où on a cause à la présidente de la République à Congo, mais parce que par exemple Messa, Naba Tshisekedi, Naba Jean-Pierre Bemba, tout le monde sont des messages. Jeunesse à Congo est déjà développée. Congo est déjà développé dans la jeunesse d'aujourd'hui. Naba étudiant, na diaspora. Et puis dans l'opposition au bazin mensalité, le Congo est déjà développé bongo. Naba Jean-Pierre Bemba, naba Ogozo Lukabati Tshisekedi, Lelo Nazali, et pas de vérité, pour les. Donc, vous revoir l'image au Tshisekedi, d'accord, à Roleka, ok, Lubumbashi. À Roleka, mais Joseph Kabila ne va pas laisser. Il y a moins aux mettre en doute, tu t'es lié la peuple. Non, la moitié parce que le peuple congolais est aveuglé. C'est pour ça que la limite Tshisekedi. Tshisekedi azala cofondateur en 67, il y a même père. Tshisekedi va manipuler, on a Léo, Banza, la conférence nationale. Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait de méchant pour notre pays? Mais Léo déjà, quand on a gagné l'élection, c'est le péché, la bête noire que Tshisekedi a accepté. Ok, c'est le moyen, n'est à répéter, n'est à lobby, n'a émission. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda pona kotala ete bato nyonso tu bazali na makanisi te ke ya koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde azali sauveur na biso pe ebele basi ba comprendre bayebi ke azali na ye kaka moto oyo azali kodistraire biso ndenge to biso tolobaka ete azali na ye embrouillère pe ya kotikala jamais mokolo moko kochange mboka na biso po ete soki alingaki kosala yango alingaki kosala yango ntango azalaki na mobutu po ete na ntango wana biso bapeuple biso nyonso tozalaki na nsima na ye motivation ya kosakana te. Mais lokola deja alakisaka biso ezaleli na ye ndenge tokomi lelo ndeko tomata tokita eloko ezali te na banzi ete sikoyo tokomi na deuxième phase ya masolo na biso. Papa Roger na pesi yo maloba po ete yo nde moto kotalisa ba Congolais deuxième phase ya ba masolo na o etali masolo ya 5 chantiers. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Sans plus tarder bandeko babolingo toko meka totalisa na bandeko nyonso tout pe ba Congolais nyonso o lelo bazali kolinga koi faire ignorer
misala minene ezali kosalama na mboka pe changement monene ezali kokota na mboka bandeko soki oboyi yango ozali kaka ndoki bandeko po ete bamisala oyo lelo ezali kosalama ata bato ya MLC oyo bazali koloba lelo liboso ya babilili liboso ya bakamera bandeko soki totuni bango président na bino mpe azalaki ya vice président na kati ya gouvernement ya 1+4 boyebisa biso elembo nini asali mpo na mboka eloko te elembo asali kaka mpo na mboka ya ndenge ya komemela biso bacriminel na kati na mboka bomoni ndenge babandaki koseme baterreur yango wana bandeko babolingo Joseph Kabila azali phénomène eloko ezali kosala bato oyo mpo bandimaki teke Joseph Kabila akokaki komonisa bikamwiseli na bamakambo nyonso ndenge ezoleka lelo bato nyonso tu bakamwe bandimi te elekeli bango mpe bakamwe balobi ete non en tout cas Joseph Kabila c'était phénomène po ete bamakambo eza kosalama na Congo bandeko totikalaka jamais komona yango mais lelo moto akoyaka mpo aloba ete basali nini ndeko ozali ndoki ozali motema mabe po mosala oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka soko boyi kondima yango ndeko keba bakoki kobelela yo ndoki mpe bato baye bakangi yo batie opine ntango mosusu batumbi yo parce que bakongole bango moko bazali koloba okomona moto mosusu aza koloba ete nga depuis ndenge nakoli ndenge nakomi boye nakokisi ba 30 ane yango oyo mais natikali komona na bamakambo boye te bakongole bazali kosepela bandeko nakokende mosika te po ete toza kolobaloba mingi bato mingi bazali koloba ete bazali koloba eloko yango nini boye mais tolingi siko tolakisa bino bakimona meso oyo Joseph Kabila le rais bandeko Joseph Kabila asali kaka asali 10 ans tolongola kutu na 10 ans na tolongola kutu 5 ans wana po 5 ans wana oyo mususu asalaki ezalaki 5 ans oyo atravayaki na bato ya mitema mabe ba Jean-Pierre Bemba bango nyonso tu babande kochacha ye bakal balingaki teke aprogresse mais tango baye kovote 5 ans etikali Joseph Kabila ye kolekisa ete nazali président ya bapeuple mpe nalingi peuple bandeko na 5 ans oyo Joseph Kabila bamakambo asali na Congo bandeko olinga te en tout cas okondima bandeko même maman présidente la première dame makambo asali mpo na bapeuple congolais tolobi nzambe merci po ete bato nde il fallait tozwa bango depuis kala lelo première dame akomi kotala même bapeuple lelo première dame akomi koyoka bapeuple bandeko yokanisi na ntango ya kala première dame alekisa ta na ye po aya mpenza ke asolola na bino bapeuple puis avandi mpe ntango mosusu oyo na kote ya Chibangu wana basombeli bapeuple taba ye mpo avandi eza kolia na bapeuple ezalaka bino bosi bomona yango na ntango ya deuxième république bomona première dame aza kokende bamakambo na ye accident quand aparveni koyebisa cortège na ye botelema azwi baaccidenté na memi bango na hôpital mpe akeye ake na ndako na ye lambeli baaccidenté na babiloko bomona yango bandeko bakongole totika nde mitema mabe yango nde ezali kosala ete mboka na biso ekende liboso te yango na meme na poto awa bandeko soki otali esika kaka bakongole bazali kovanda mitema mabe balingi komona moninga zwa te balingi komona réussite ya moninga te après bazali koloba ete tozali na susi mpo na mboka Congo komo kozala na susi na mboka lokola Congo mboka monene mais yo moko bino moko mitema mabe na bino na poto bolingi kochange yango te avant ya koloba bamakambo ndeko il faut un moment donné kokanisaka il faut un moment donné otala nanu yo oza koloba ete olingi mboka wana aza kobunda mpo na mboka na ngai mais ndeko na yo congolais oyo azali awa ntango nyonso koswanisa ye kobunda koswana bokoyoka ata soni te apo oza koyoka mpe kotalisa Joseph Kabila boye Joseph Kabila motema mabe mais yo moko motema mabe ya liboso oza koloba bamindele baza baraciste oui mindele baza baraciste mais raciste ya liboso ezali yo po ete oza kutu koyina ndeko na yo o bolongo na mboka mosika 8000 km boye apo boluka vie mais oza koyina ndeko na yo alors oyebisa biso nde okobanda nani kokondane bamindele oyo soki kutu bamindele oyo ata basali mitema mabe po ete tozali mpe bato moko tozali bapaya toye na bamboka na bango so basali mitema mabe tokokoloba c'est normal po ete balingi bato na mboka na bango te mais yo na ndeko na yo bowuti na Afrique mosika na Congo boye awa oza koyina ndeko na yo aresir te soki azwi mwa likambo posaka kokende meme kofunda ye na mbila
pe mitema mabe yango boza komona yango meme epai ya ba député na biso. Comment expliquer un député aye liboso ya plateau ya télévision pour apesa ba makambo tele sabato ba makambo tele Congo pemboka na biso mais akomi koloba ete maman na Francis Kalongo azali ngunda un député azako koloba makambo ngunda liboso ya plateau ya télévision moi bisa biso est-ce que soki député azali koloba ba biloko ya boy est-ce que azali ko pesa chance na bande ko mosuso ba iko boka ngunda au moins il t'a ko éveiller pe kaka esprit ya ba konzi nani ya autorité o bazali na ba ambassade ya ba mboka o tovani pour ba alerter bato bazali ya pote ba makambo beba. Comment expliquer un député ba makambo ngunda ko koloba yango bo o aboka ngunda yaki na mukanda nini ozo mona kaka bassesse d'esprit bandeko vraiment mawa mingi mawa yango na ite ndenge zali wana Joseph Kabila zali na musala makasi même na ba député wana bazali ba député moko il faut ba banda penza côté ya bango po ete mentalité na bango zali peka ya kopola mo buta BBC bato sur tous les plans bandeko toko kenena musika te bino bato ya MLC bo wanga na ki makambo ya 5 chantier mais toko tia babilili papa Botamba tela biso babilili bilili est défilé totala ndenge nini Joseph Kabila sala baba azako sala baba kamwisi na mboka pe ba peuple bazali koloba kaka gomona mwa groupe ya batu moko mibale misatu bazali ko yapona ko sala net ko ignorer misala ya 5 chantier alors que président na bango ya MLC azalaki na Congo asali eloko te ezali pasi pe mawa papa Botamba na kosenga na yo ba image s'il vous plaît ya 5 chantiers et sali pratiquement 28 jours depuis misala ya kobongisa pont Oyo, il y a Bandal Moulard et Bandaki depuis le 7 juillet. Pour un rappel, et cas. Durant il y a 2 mois, 26 jours, pour un béton et Kangamama-Kassi. Le 9 septembre, on est cause de la sous-capée inauguration, il y a pont Oyo, et il y a 15 mètres de largeur, puis 9 mètres 40 il y a longueur, fait dire et cause de la aller, des retours. Pour Boto Sepeli Mingi, Tozomona Gandé Salem. Et si vous avez ici, vous passez Mingi, ba mai ezo ko telema mendenge bazui initiation ya sala musala oyo atuka to sepeli mingi to monta misala ko sila e ozala bien en tout cas ba travaux boy na te mbali boso to mona ba travaux boy depuis na botama donc on a aussi ba tranquille que agi on a ça non mais mbala liboso na mona misala bo na Congo donc félicitations CGSD ba continuer misala na bango kitoko ba kinwa pe bana ya bandalungwa kitambo bayeba ke ezalinde pona bien na bango tangu po oyo kosila baraba ekofungwama ekozala mobimba awa tozali na boulevard Sendo na quartier Matonge commune Kalamu esika ba chinois ya Krek bazali kosala mosala ya kotonga pont oyo na contrôle ya agence congolaise de grands travaux avec impact na idéologie. Tozalaki awa na moi pour nous constater ndenge misala ya kopose ba béton ezali ko salema lokola ba chinois bazali décider pe déterminer ya kobeta yango dada bazali ko travailler sans relâche na butu na cadre ya batu lampaka ba mona peleve na bau tozongaki na butu pe tokuta bango en plein boulot toujours parce que chinois ala la raté lokola population e koma nango ko ya kotala ndenge misala ezali ko pusana boyoka ndenge ndeko ya Congo moko pe ingénieur oyo balelisa kilokole na refester nanu président ya mboka na biso papa Kabila bambote mingi place azana mamoli pona œuvre oyo to mona na biso te mais le to ko découvrir yango pona pont oyo et dire fort pont moko wana ko supporter ba poids pena ba car wana le kaboete mais grâce le ya Joseph le abongisi biso pont oyo na opeseka ba merci mboka faut tambola nde boy babi muto azosali kama malamu faut to bois qu'il est toujours à faire non c'est pas la mingi ba travail au salama tanding on doit tirer bateau vraiment tout c'est la mingi d'évolution de travaux vraiment c'est très je manque même des mots parce que ça fait un moment donné tout le monde m'a boité na botama surtout à journal nango na monter réseau de travaux un peu partout mais au moins chaque matin on les cabo chanter on les cabo vraiment c'est encourageant donc c'est pas la mingi donc les mots qui Congo si ça bidimou c'est lui qui laisse des traces donc nous sommes ici parce qu'il y a des travaux population nous biso doit simanango nous avons compris la jeunesse a déjà compris tosengi na population ya bana kin particulièrement bandeko na biso ya Matonge bisika misala ezali ko salema bazana na mwa kimia mingi parce que ba chinois bazo sala misala oyo la chef de l'état avec beaucoup de rapidité
La population est très bien, mais ça les ça la mamoyi, les ça la mabutu. Je pense que on peut se confiance que d'ici là, mais c'est aussi la tranquillité et dans la carte ya mitema. Tala, misala ya boulevard Sendwe, pour na oyo etali construction ya pont. Ezali ko salema na vitesse de croisière, pe bakala mingi te et aussi la parce que agence congolaise de grands travaux bazali penza ko feye pour na yango butu moi. Qui vivra verra. Le calvaire pour la population Yangidinga, la province ya Bas-Congo, national numéro 16, Oyo, et aussi qu'on soit dada, na cadre 5 chantiers, binomoko, vous avez comment on a imagine dengue, vous avez témoigner, et ça qui passe pour la population Oyo, bazali ko uta Kinshasa, Bakota Yangidinga, Babi Makoté à Bandundu, il fallait qu'on soit là toute une semaine, mais avec difficulté à Kosakanate. Na entremise ya office de route Oyo, azali maître d'ouvrage, Ndenzela Oyo et Betami Dada, population ya Ngidinga, bazali na sengo kumona, Ndenzela Oyo et Salami, po et désenclavé bango. Aboya ki koyoka yango na sango, yemoko mokonzi office de route Herman Mutima, ayaki ko vivre yango. Toza penza na sengo mingi, d'abord, parce que Nzela Oyo, tosali penza mikolo belé. Tozala ki mikolo utiko lekawa. Tala bakamio ezo sala 3-4 semaines na Nzela. Lelo yo bataxi bisi ezo koma Ngidinga. Vraiment tozala na esengo mingi. Tala awa national numéro 16 Oyo Betami Dada ekosala ete ke Kinshasa ezala ravitaye na biloko ya kolia ya ndenge na ndenge Oyo ezali kouta d'abord ba Congo et puis Bandundu potenzela Oyo et sangisi Kinshasa na Bandundu Mobimba. Tozali awa na ville province ya Kinshasa côté ya fin fond esika population bazake belé 5 chantiers kotikuna awa tozali na avenue Ngirigiri tina avenue Mafuta na commune ya Bumbu misala ya 5 chantiers ezali ko salema avec un partenaire idéologie bandeko 2 ans passés ce que leki kotoyo zélo salité poto mabulu zele ezalaki impraticable bamituka taba moto moya koleka ezalaki te kasi tala 5 chantiers ndenge koteli bango kotoyo avec un partenaire idéologie misala et salami bandeko baboyi kokanga monoko balobi vérité na micro lingala facile. Je remercie le chef de l'État vraiment nenga telebiso prince na Bumbu po jamais vu na Bumbu prince aboye le kana biso ka toyeba kango commune Mulili commune Mapé bato bazoko kimango mais maintenant en tout cas dans un second temps nazoko kutu ko bate po esengwele kininga nenga ko sakana te bana botama na mona nga prince na Bumbu te mbali boso ya ko sezati mpona biso ba complexe ba ko sakana biso so ni to moina misu to moni le jeune président Joseph Kabila Kabang a raisonné bana Bumbu a fait biso makadam etikala éternel bana na biso bakokuta yango ba descendant na biso tout bakokuta makadam yango donc tosepeli ya trop moni bato mingi bateki mapango awa na Bumbu mpona te nzela izalaka te na eloko eza kosepelisa biso parce que tokoya kokita na avenue de Ngiringiri toto bayaka kubeta makolo transport za kosala biso passe mingi alors lokola basali biso nzela oyo en tout cas tosepele mingi biso bana Bumbu. Merci ya merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye po Bumbu ebele na bakonzi bakotaka awa babongisa ki Bumbu oyo te bongo leo tozwi mwana muke abongisi biso boto boya ye Kinshasa ezali kobongwa na malembe oyo azali komona te esengeli abeta tour kotoyo pe atuna bandeko ya Bumbu ndenge nini babongiseli bango nzela soki basepeli to basepeli te mais jusque là na Kinshasa effort ezali kosalema pe misala population ezali komona na miso match ya très bien terrible kolanda lobi information ya émission Lingala facile na kata télévision na komona mama mokonzi oyo babengi mama Olive qui akendaki na ba affaire na yeme akuta na accident mobo esalamaki na nzela maluku a récupérer ba mama mususu ba baby sekutu tina ba bilamba pena ba konzebere baleka na baona mboko oyo mena to mona ma sala ba honneur amar kwa en tout cas
epesa inga esengo mingi pe akobaka musala ne ekende liboso na kombo nzamba bakoko na biso esepesi nga makasi mpenza tikala mama olive asali mpenza na tire esalamaki mpenza azwi bato nyonso amemi bango vraimen mama azalaka mpongo totie mpe motema mpenza epai ya mama mpenza so ozali koyoka ngai mpenza na ozali kosala mpenza tika te nzambe apambola yo vraimen tosepeli mingi na geste esalemaki epa mama présidente geste wana penza mama azalaka bongo tosepeli makasi lenge asalaki mutu moko utaki kotelema na cortège asala eloko mama asalaki mama nzambe abakisela yo ya mingi koleka antuka nzambe avulisa so mikolo na se ya moi azalaki na cortège yaki maluku atourne mutuka na ye amemi bato basaki accident ntina ngaliema vraiment nasepeli na arte na nzambe mpenza abatela mama na makamisio aza nango ya malamu vraiment koede bato baprojet kitoko koede vraiment nzambe penza asunga mama na motemo azako ya bomama vraiment nzambe apambola ye mama azalaka bongo piloso abana akutana likama monene na maluku abaloli mituka na ye mbala moko na ngaliema vraiment nzambe abakisele penza mikolo acte ya sali vraiment mbela nako na tele maya miso ebimaki ngai makina bato pena yo simbi na maboko mama penza mama azalaka bongo mama présidente azalaka bongo mama nzambe apambola o mama présidente azalaka bongo azalaka bongo mama présidente oyo misala ya 5 chantier awa na RDC ezali koévolue kitoko na makambo etali nzela pe na makambo etali santé neti awa na hôpital du cinquantenaire bandeko ya agence congolaise de grands travaux elongo na bachinois oyo bazali kosala mosala na bango na kokota kaka bote oyo eza koyamba yo okomona ke baza kobeta yango dada basale oyo boza komona wapi epai bakobanda kosoigne bato avec un parti pe idéologie tala ndenge misala ekomi deja kokende na suka awa pe bazali kotenga piscine na modèle olympique pona ba maladi muso esengaka ifuna no nage po bika bachinois bafungoleli yango mayele bandeko oyo tokuta kuna neti ingénieur oyo expliquer ba détail musu ya kati lokola courant awo eza na problème te soki ekei mobimba groupe lansame bato bakozala na bango na kimia auto visiter centre ya rééducation après centre ya rééducation wana tokendaki na centre énergétique na kati kuna eza divisé cabine électrique ezali ba groupe de secours ezali production ya oxygène na air médicalisé nyonso nde touti kuna après wana tokotaki na salle moko ya commande mpona commande station ya pompage ya mai ya moto na ya malili tomonaki mpe ndenge baninga bazokoluna kolona ka pelouche donc eza presque misala ya finition tozali kosala awa likolo nde toye tozwi vue d'ensemble ya presque babatima nyonso kala mingi te bamisala ezosila tala agence congolaise de grands travaux bazolala te misala oyo bapesa bango baza kobeta yango dada awa na hôpital du cinquantenaire kala mingi te match kokoma ya wo pamba te butu mpe moi baza kaka kokontinue kosala mosala terrible tala misala ya modernisation ya boulevard Lumumba modèle ezali kosalema mikolo yo akoki kondima te na vitesse de croisière ya kokamwa kobanda 16e ri ti tokoma na 2e ri limete ekomi kitoko ya kosakana te kasi awa nde kote ya première ri epai mosala ekomi ya makasi mikolo bachinois bazolala te kosala kirage ya caniveau mpona kopermettre mai eleka mpe na bapetit boulevard deja babandi kotia goudron nde bozomona na bapetit boulevard mibale oyo nde kopermettre mituka ekoma koleka parceke na kati awa na boulevard ya monene bachinois balingi babuka mpona batonga pont ya sika awa na kati mituka nyonso ezali kouta na système de pont ekota na boulevard Lumumba soki ekomi kote ya première ri ekozwambala moko petit boulevard tout droit ekombela na 3e ri baoyo wuti bakote ya échangeur soki bandi kokita boye soki akomi na première ri dilandos azwi mbala moko petit boulevard akoye kobima mbala moko ti kote ya hotel Funa ekosalema bongo mpona permettre na katikati oyo misala esalema kitoko na bato bazolota ke misala ezosalama te je vous assure que bazolota donc ngana botami na mboka oyo maintenant j'ai 47 ans donc tant na nyonso presque na pasango awa na mboka oyo mais makambo oyo toro ba vérité ça ce sont des choses à encourager mosala ezosalama bien biso tozo vivre makambo oyo biso to wako beta lisolo na bana na biso ke non balabala tamba osala ngo nous étions là donc na yebite na zo financer
mais nayebi ke ezaka mokonzi ya mboka. Tata, accroche-toi, picle, po oyo, Chintunga. Sentiment ezali ya bien po ketala kaka président azosala makambo ya bien. Tozo omona banzela nyonso ekomi pepele. Ah, tozalaki na kati ya nzamba metala kaka banzela ndenge ekomi. Tozala na biso esengo kaka, tozala na likambo te. Tozolela kaka to continuer kaka po Kinshasa ebonga. Tala, bato ya balulaka ba Champs-Élysées na mikili ya poto, mikolo ezali koya na décision pe détermination oyo bakonzi ya mboka baza nango mpo na misala 5 chantier na boulevard oyo bato bakokamwa makasi. Nzela oyo kozala terrible po koyinda mabetela bakilo ndi batelemi bazotala na idéologie Santu Thomas bukamona. Modèle misali ezali kosalema na vitesse de croisière na avenue Bokassa ekomi kokamwisa makasi. Hôtel de ville à Kinshasa etiaki ba moyen pona koluka kobongisa nzela oyo pe bandeko ya OVD bazali kosala mosala na précision ya kosakana te ndenge bozomona awa kutu ministre provincial ya reconstruction Robert Luzolano ye moko ayaki témoin ko visiter pe kotala ndenge misala ezali kosalema. Ba ingénieur ya OVD bazana décider pe déterminer ya kosilisa nzela ya Bokassa oyo ekoma kitoko po bakomi déjà na étape ya kotia goudron kala mingi te bana Kinshasa nyonso bakosipela. Faut te mettre comment que tant que président Joseph Kabila a commis na Kinshasa en 2001, c'est-à-dire du pouvoir en 2001, côté la banzele d'Akandenina. Et c'est là qui sont moi autant les atteindre, mais depuis a commis ici pour voter la caméra de Salam. Mam Salé Salami belé na kata Kinshasa banzele de Salama. Mais to kubungi sa banzela Kinshasa te na mbula mon côté na mbula mi balete na mbula mi sakte. Et vous attend parce que banzelo to sala ezaka banzela minene te na banzela oya ba commune to côté la yango. Mais il faut que banana banzela minene bon to côté na kata ba commune. Population peut pas foutre en pack parce que o eza ba mbongo. So population foutre en pack te moyen to sala misala ezate. Ya solo boyende zalaka. Misali zo continuer ko salema kitoko ndenge ministre Luzolano moni OVD balobi bango pe bakolala te il faut nzela o esila kitoko lobi mabule zonga bate. Terrible. Nani alobaki que 5 chantiers za lokuta et lokote botala awa toza na avenue du tourisme ko banda rond-point Chanik tiba kote ya Kintuka kuna minda pelele bandeko liboso ya premier citoyen de la ville André Kimbuta pe ministre provincial ya énergie na DG agence congolaise de grands travaux Roger Boussima gouverneur ya ville yemoko appelisi officiellement éclairage public oyo pambate molili ezalaka kotoyo sima carnaval ya munene esalamaki tina Kintuka pompage botala ndenge population ya côté oyo basepeli kasi na micro ya lingala facile gouverneur André Kimbuta pe population bazangaki maloba te. L'air na ebisaka bino que Kabila za grand prêtre botiaka tembe lelo bo vivre yango totiaki minda banda Laurent Désiré Kabila tina pompage boza kolela na ntango ya mbula oyo po ya pompage po esalami nzela esalami minda yango epeli lelo bolingi suni sepeli biso ya bana terrain sepe mpo mokonzi ya moko nde apelisi biso mwina nofete mpe na bonani na kitoko mesebe siko nde tosepeli mpona bamilibi wana nde balongwaka bakimaka mpona kobotolaka bato bashenete bambongo eza pareil. Tala oyo nyonso ezali misala ya 5 chantier avenue du tourisme oyo mikolo oyo molili ezali lisusu te mwinde eza kopela kitoko agence congolaise de grands travaux baza kolemba te baza toujours kokontinue kosala mosala oyo esengelami mpo na bango match koto oyo ezobetama ya terrible. Na financement ya hôtel de ville à Kinshasa oyo kumba makana André Kimbuta yango le patron de la ville misala oyo ya kotonga nzela ya Kaluka ezali kobeta madada na ndenge ya somo tellement ke bande kwa OVD bazali kosakana te lelo tokendaki kokuta ke kobanda na entrée ya Kaluka ti awa na pont nzela ekomi déjà pene ya kosila parce que goudron ekosopa na lobi na étonnement ya population oyo bakomisa esika oyo lokola site touristique pour te bazondima te ke nzela oyo hôtel de ville akokaki kosala yango boyoka lokole.
namoni ndenge baosala mosala awa effectivement esepisinga mingi parce que tozala na nzela pena te mais namoni ndenge lelo pena goudron ezokota lelo awa esepisinga pena mingi vraiment pena nasepe na mosala baosala mosala koleka kitoko mpenza ezalaki na bato bandaki koloba ke ovd akotia prince oyo awa te atoka nasepeli mpenza makasi donc mpona bajene akaluka toveye makasi mpona nzela na biso oyo ezofika bangi topesi olongonya vraiment na eloko oyo esili mpona kaluka alors topesi lisusu gouverneur papa André Kimbuta topesi osu longonywa makasi vraiment Yakoukamo ezali te parce que hôtel de ville à Kisasa avec gouverneur André Kimbuta na pointe bazali na souci c'est moko population ebele oyo ya Kaluka ezwa nzela ya kitoko pe moderne avec bana ya Joseph Kabila Kabange fils de la paix bayoka pe bisengo ya 5 chantiers ya République et abino hein terrible. Tokendaki kotala ndenge misala ya 5 chantiers républicains ezali kosalema na commune ya Kalamu awa tozali na avenue Kapela na Yolo Nord balabalo ekenda ti na maya Kalamu kasi a partir ya maya Kalamu ti na avenue Elengesa ezwa kombo ya avenue Mompono botala ndenge société Zengwei Technique Congo SZTC babongisi avenue Kapela kitoko botala bakanivo oyo basali somo sikoyo bazali kotimola mabele po ete bakunda batuyo oyo bazali komona esika bakolekisa bakable ya courant pe ya régie des eaux avec impact na idéologie kasi na ngambo mosusu c'est-à-dire na avenue Mompono bazali kosopa terre jaune déjà botala tracteur yango oyo ezobalola mabele avec impact na idéologie parce que kala te match kozala wo bakoto oyo boyoka ndenge population esepelaki na moko ya baingénieur ya société oyo aussi ça pour la décaissement de matériel c'est la chantier comme la deuxième phase il y a les changements il y a couche à plateforme là pour préparer pour ces structures la couche à plateforme pour tout sable de rivière tant aussi ça on a des places pour poser couche de fondation sur 0,33 de bateau final ndenge misala zoko velo soki ba mbula te d'ici février mars en tout cas je pense que ma messe ko ma chana ici to vandi ba mbula na ba mbula tout monde ara ba bayaka ba zui ba mesure misala maraté mais pour le moment de remona ke ekomi ko salam alors tout ça ne c'est mon makasi pour ma kadam ezako kota awa tala misala ya 5 chantiers république ezali lisekite surtout na aspect na yango ya modernisation ekoyinda mabe na commune na Kalamu parce que soki misala ya avenue Mompono ti na avenue Kapela na Yolo Nord esili ekozala suka na raccourci na cadre ya vite fait po ete to bâtir un Congo plus beau qu'avant terrible il y a ça oyo bayebi érosion ya kindele soki lelo bakomi awa ndenge boze komona ba image oyo bakondima te ke érosion ezwi mbate nango na ndenge ya mukete botala misala ndenge ezali kosalama awa bakanifo esi etiami balabala esi badame yango na bazelo etikali kaka kusha liboso ya mibale epi circulation ekoma koto oyo kitoko tala awa ndenge collecteur ebetami dada tangu mvula ezali koya koto en tout cas population bakozala na kimia po te bassin mobimba evandi awa ezali koyamba mai oyo collecteur ezali kobwaka population esango eleki po yoka bango somo libule ezalaki mais souffrance mais sérieusement tosepeli makasi toremercie bakonzi pa tuka bakokontina ide oyo mpona asila na longue akosamaka mpa bien toza kosenga ete akontinue ntina suka mpo tozomona pasi tala ifuna kene musala nazala infirmière mais moya kokoma ata na mosala eza te po ifuna beta makolo longo na ndako na ngai ti mpona za transport alors tokosenga mingi na bakonzi te batala nano situation na biso na kote ya kokafula nzela ya kindele oyo misala nyonso ezali kosalama awa ezali sous la supervision ya agence congolaise de grands travaux bango nde bazali kolandela misala nyonso ezali kobetama awa dada po te population ya kindele ba vivre vraiment ki mangu ya 5 chantiers balembaki kasi lelo miteme sepeli mabimba misala ya modernisation ya nzela presque Kasavubu na rond-point Molar eza lisusu masolo te lelo population nyonso ya Bandalunga bamoni yango na miso
bandeko ya société chinoise CGCD baye kosala misala kotoyo petit pont oyo ezalaka mpona okota nzela ya cibango babuki yango batraktere ezali kobuka kopanza kotimola mpona koluka kobongisa nzela oyo boyebake misala ndenge ezali kosalema boye bien supervise na bakonzi ya OVD mpona koluka nzela ekoma kitoko. Population bayaki ebele kotala motel nini balingi kotransforme nzela oyo bamateriel nyonso osi etiami en place nde bozali komona ntina ngambo ya kankokolo bazali kobuka mai oyo bandeki konyokola bato soki mbula ebeti problème wana elingi esila me na mikro elingala facile yoka population nde bazopesa vi na bango mpona kosala pont oyo ekozala malamu so bamatiango likolo mpenza esika ezala na se parce que so eza na se bakorevenir na même case ya départ donc elingi olobake mai banana kaka kovanda likolo namoni mosala ezosalama malamu me toyebi te mbala soki mpo ezala mwa likolo parce que awa mai etondaka mingi ndenge balobaka mpona kolia maki il faut toujours kopanza yango lelo population bazomona mamonambo na bango parce que embouteillage esalemi mpona bakangi nzela moyen ya kotia lokolo ezali te mituka ekangami ndenge bozomona bandeko mosusu bazotambola makolo eloko moko ezali kobouge te yango journal lingala facile epropose boye bamituka nyonso ezali kowuta kote ya selemao ekotelaka partir ya makanza eke kobima na sayo surtout bakonzi soki bataye nzela ya makanza ntina sayo ekopermettre na ntango elanga oyo mituka etambola kitoko mituka nyonso ebanda kowuta centre ville mpe victoire ezwi 24 mobimba ntina rompe molar ezwi ngambu ya bandal comme se kopermettre embouteillage ezala makasi te mpo oyo ezosalema moyen ezali te chauffeur nyonso presse mituka ezali kokangama embouteillage total soki bakonzi batiki boye bato bakokoma kokende ba rendez-vous na misala na retard zoi te pasi oyo bandeko bazalaki komona surtout bachauffeur awa na nzela ya yolo médical kobanda université bongolo ti oya kobima na boulevard Lumumba nzela ezalaka mabulu kasi lelo misala ya 5 chantier ekoti bandeko ya OVD nde bazali kosala yango toza na commune ya Limete basi bapusani ti bakote ya ministère amen tokanisa ke malembe nzela oyo kosila po mikolo oyo embouteillage ezali deja bakote ya boulevard Lumumba nzela oyo esengeli ebonga pe to préparer chaussée nani ya couche de base nani ya couche de fondation so tisi couche ya fondation na base mbala sima tozonga po totia goudron tobandi lelo toza ko dekese kolongola fondation ya kala tokozongisa fondation na couche de base toko recharger kaka lelo toko compacter lelo après tofungoli nzela semaine prochaine nde toko zongisa goudron na avenue yolo to remercier na Rais Kabange na misala ndenge a participer na 5 chantiers na veni na biso ya yolo eza bien tomona yango pende ba carnival na biso eza ya kokangama tomoni oui OVD abandi kosala eza bien elembo moko ya relaxagia misala ezosala ma 5 chantiers mokola liboso namonaki président Kabila koleka awa bongo azali kotala mwa mipandi nzoka nde kotala mipandi na ye azwaki na kati na likanisi na ye ke esengeli abongisela biso balabala oyo vraiment baba oyo ezalaki mpe na mabulu me na mabulu yango lelo nazomona to asupris na ntongo tomona mituka etelemi na mabanga mpona kobongisela biso nzela oyo vraiment naza na esengo mingi nayebi ete cette fois-ci mituka ebande koleka vraiment à l'aise mpe bato vraiment bakozala à l'aise 5 chantiers match eza nango bien mpona biso bana yolo bana ya quartier mososo tala prince na biso ndenge ebebaki siko prince donc ezobonga toasirene match na biso cintunga. Il y a solo 5 chantiers en marche, surtout dans makambo etali nzela liboso awa ezalaka pasi kasi titokota ba 2011 ekokoma kitoko ba chauffeur to pe bakumbi mituka bakolela lisusu ba pièce te match mikolo okotoyo ezana ya prolongation ya sol. Caméra lingala facile ezongaki mokola lelo awa na veni Lumumba na commune ya Limete ko constater avancement ya misala ya balabala oyo awa tozali likolo ya pomo mbele oyo ebetami dada grâce à bandeko ya Safricas topusani muke totali ba trottoir kasi constat oyo caméra lingala facile ezali eteke ba trottoir nyonso ya koto oyo
bandeko batieli yango deja bamesa bakomi kotekela yango biloko awa nanu misala kutu esili te. Esiko ndenge bozali komona ndenge bazali kosopa zelo na kayasi awa tuyo ya régie des hommes moko ezalaki awa etungisaki population makasi kasi esi babambi yango mpe likolo balingi basopa goudron kala mingi te ndenge ingénieur Roger Ngamputu ya Safricas na population oyo balobaki na mikwa lingala facile. Musala yango bino moko bozomona tokomi juste na fin donc semaine oyo musala nyonso tozosilisa yango donc semaine sisi musala semaine prochaine tozobanda entre le 14 to remettre ouvrage na l'état pour na circulation et banda tosepeli mingi ekolo basali biso pont basali biso prince donc penza moko na biso ebongi mbele na biso komi kitoko na sepeli makasi ezali koencourager peuple epesi esengo makasi mpo tondimaki te baréalisation ya boye bambula ebele tala Avenue Lumumba oyo kala mingi te misala ezali kosila après vane que bapano de signalisation déjà esi etiami mpo na kolakisa ke awa soki ozali koleka likolo ya pont oyo esengeli mutuka na yo ezala na 40 tonnes kolekisa te mpo na obebisa makambo te ndeko yokaka 5 chantiers toujours en marche na kati ya ville province ya Kinshasa mabimba. Lancement ya batravaux na tronçon ya Bachamba tina Gungu ezali kosalema na bandeko ya office de route avec impact na idéologie. Lundi 13 juin oyo uti koleka délégation monene ya mission oyo ezalaki composé na directeur général adjoint ya office de route Floribert Mututi, délégation ya SNEL na délégation ya coordination ya masolo ya barrage ya Kakobola. Bango nyonso bakendaki pamba te nzela oyo ezali kointerese bango makasi. Na cadre ya accompagnement ya ba institution ya République démocratique du Congo pe na ko soutenir programme ya mokonzi ya mboka oyo alansaki sur le 5 chantiers de la République na volet nango ya infrastructure bandeko ya office de route batie boucher double po na koya kobanda misala kotoyo. Après masolo oyo baute kosala na Bukalonzo il y a quelques jours tala lelo nzela ya Buchamba tina Gungu mboka ya Gizenga ekokoma kitoko avec un partenaire idéologie esengeli koyeba ke projet oyo ekomema nzela oyo pona ko faciliter barrage monene ya Kakobola oyo ekosalema kuna pote bandundu mobimba et se développer. Lokola équipe ezalaki conduite na ingénieur Floribert Mututi oyo azali directeur général adjoint et office de route a expliqué pe a motivé ba agent nyonso ya côté kuna pote basala musala oyo dada d'ici 3 mois résultat et monana abosana kite na malobana eko remercier garant de la nation président de la République Joseph Kabila Kabange elongo na gouvernement mobimba oyo ezali dirigé par Adolphe Muzito, Premier ministre, pour l'intérêt oyo bango ba pesi ya kofungola banzela facteur primordial ya développement ya mboka. Nasuka ya masolo, quelques membres ya délégation ba expliquaki clairement. Et là, souci nde ya mokonzi ya mboka siko toza ko matérialiser yango. Donc, mokonzi ya mboka na souci ya ko désenclaver Congo na ba kati nyonso ndenge ezalaka. Donc désenclaver mboka économie tambola bato mboka ba sepela lokola bato baza pe na ba cité na ba ville baza ko sepela susine yango wana ndeto ye awa to bandaki na Bukangalonzo to fungoli nzela Bukangalonzo tipo pokabaka lelo toza awa na district ya Kwilu pona kofungola nzela ko banda Batsambati Gungu et puis ko kindi tina Kakobola parce que na ndenge to ye équipe ezaka ka office de route SNL paysan biso au barrage ya Kakobola misala benza eza ko banda nde toye na directeur ya SNL toye pe na équipe ya coordination pour la construction ya barrage ya Kakobola vraiment danger koto donc makambo ezo sala mbangu il faut ekende pena noki près de 60 km donc sans amis ça tout cas kabisalo tout ezo sala yo moko moni ngunduko eza na terrain donc sakanati na yazo financer musala gouvernement donc eza te ko toke ko defo to yibi mboko to ziko to rien gouvernement bena donc ye moko mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange
avec ce gouvernement, tout de suite, à Cambo Salem, 5 chantiers, toujours qu'il y a. Merci, match est bien. Ah! Match est grave que tout le monde. C'est là où il y a. Pour la biso na l'agent Asnel, c'est là mon nene penza, parce que pour servir biso, token de tika Kobola. Kakobola wana to construit centrale hydroélectrique et copesse à une puissance d'environ 9,3 MW. C'est un endroit très stratégique. Dans 1 mois et demi, 2 mois, Bangin et Koleka, équipement et Koleka. Donc, Nzela Oyo, Denye Bazo Bongisango, ils ont aidé Bisso, Bisso Bajan Snell, Bisso projet de construction à Kakobola. Misala et Tambola Bangumba. Oyo office de route ezali kosala esengeli ete ya ba entreprise mususu o bazali kosala misala ya 5 chantier pote tango mbongo ezali kobima na mboka misala emonana na ndenge ya solo botala misala o ebandi financé totalement na gouvernement congolais, c'est-à-dire na mpako oyo population afutaka na nzela ndenge na ndenge. Floribert Mututi, oyo azali ADG à office de route, a rassuré bandeko que kotoyo match kozala mobimba. Bakonzi ya ville ya Kinshasa balingi te komona population eyoka pasi. Tolakisaki bino nzela oyo ya rond-point Molar ndenge ezalaki mabulu tala lelo bayoki baye kobongisa baza kobeta yango dada misala esi ebandi ndenge boza komona awa nzela oyo soki omati okende bakote ya Chibangu libulu moko esalami ndenge boza komona population elelisaki pe lokole rond-point tellement les cas munene ya embouteillage to balisabe niveau à point Skuna to balisabe niveau à point Skuna to komisa pont ah nyonso koma mukie moi c'est ça donc un peu d'embouteillage est sauté rond-point ezali kitoko tokotia ba stage ba jedo ba nyonso ezala kitoko rond-point oyo ezalaki munene makasi bino mo boye mabolikaka bomonaka embouteillage ya makasi nde yango wana na organisation 5 chercher toye a mpona kodimina yango ekoma muke afin ke bato balekana mbala moko na ndenge ya kanda bakomisa baote ebongwaka nde boye ndenge gouverneur ya ville ya Kinshasa alobaka salongo misala ya 5 chantier mpe eza kobeta madada tokanisaki oyo na mikolo ezali koya kotoyo bato bakobanda kolekana mobimba ya solo. Bandeko babolingo misala ya kobuka pont principal ya boulevard Lumumba awa na commune Limete na première rue ici e bandaki déjà depuis dimanche 3 juillet 2011 pe ekomi lokola esika ya spectacle tellement que population bakomi koya kotala ndenge tracteur oyo ezali kobuka pont avec un peu d'idéologie pour être circulation ekote mobulu te bachinois bongisi boye mituka nyonso ezali kouta côté ya 17e rue pona kokenda Gombe bazali kokota première rue pona ko emprunter petit boulevard bongo soki bakomi awa na avenue Tepe bazongeli mbala moko boulevard ya monene pe bacholi to pe bakena bango directement côté ya bon marché ndenge moko pe pona ba oyo bauti côté ya Zando soki bakomi awa na croisement ya avenue Tepe ba dévier na droite bakoti petit boulevard banani na bango sans problème kasi bota la désordre de ba chauffeur pe ba motard kinois awa au lieu balanda voie normale bakotisi amburi kokamwa siko boyoka lokole ndeko moko pe ya ingénieur oyo nza ko féliciter penza toka kumena biso na ndenge bazo sasa msape na sasa ngo penda mingi soki kozala boye na kanisi toyebite mboka mingi kozala tobandaki na banzela ya mike mike maintenant tokomi na musala munene ya pont et pont oyo il faut esila avant mbula ya donc ba travaux awa ekozwa biso 2 mois tala pona misala ya 5 chantier république nanu bomoni te bokomona qui vivra verra ya sal tala nzela ya wanga
wanga ta ndenge ezali kobonga tolakisaka bino direction oyo ya wanga ta ndenge ebandaka kotonda kasi lelo boye misala ya 5 chantier ekoti tala basi babwaki bakayas koto na mopanzi bakaniveau eza deja mobimba mpo na canalisation ya mai tala mituka ndenge ezali kolekana avec impact na idéologie bachauffeur basepeli place wana esufraki biso makasi lokola babongisi batia biso mpe makadame tolekaka bien tozosala na gouvernement basalela biso banzela bien tolekaka parce mituka ezobeba makasi vraiment basanze ebele toya koleka suze ifale kozwa wileri to kozwa poids lourd mais moyen te embouteillage so banzela eza propre eza bien arrangé totambola malamu tokoma aire normal na mosala netinga sikoyo nazokoma mosala na aire nanga normal ebongwaka nde boye ntango lingala fasile alakisi population eleli bakonzi bareagir na kosala banzela oyo nzela ya wanga ta kala mingi te bakumbi mituka bazozela kaka goudron ekota nzela ekoma pepele na 5 chantier na makambo etali nzela kote ya wanga ta match eza nanu bien ya sol bandeko babolingo awa tozali liboso ya première porte ya Fikine esika oyo babongisa yango mbala na mbala kasi ebebaka kaka. Voilà pourquoi ya mbala oyo gouvernement etindeli yango compagnie Safricas bankolo béton na sous-traitance nango Ecopro po ete batia penza béton ya somo bongo tokotala soki ekobeba lisusu. Boyoka lokole. D'habitude, on va aller à d'habitude, on va aller avec béton, quel que soit ma véhicule, capacité et manœuvre que ça la awa et kubuka na suspect. C'est un abisso de chambo il y a 0,22 cm. Donc il y a d'une grande importance. Cette fois-ci, tu as solution qui est pas bétonner zéro et puis ça moins durabilité et la musique. Parce qu'avec béton durée nango à 50 ans voire même 100 ans. Et bongaka nde boye parce que ba solution ya kobongisa banzela ya tetu na ndenga ya ba béton ezali vraie idéologie oyo 5 chantier république et kamati banzela misusu epikaka parce que mikolo yo béton na béton kaka et asa bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kotala bino moko bouti komona ndenge nini mosala ezali kosalama na mboka ndenge nini misala makasi ezali kosalama oyo bato mosusu bazali koloba ete eloko moko esalami te o 5 chantier wana banzela na babakisi kaka kobakisa oui babakisi kaka kobakisa mais Jean-Pierre Bemba président na bino ya MLC azalaki pe kuna na Congo wapi esika ya bakisaki pe ata nzela oyo nzela o bato bayebi ata kobongisa ya pamba kocheta ba goudron wapi esika salaki yango po ete pa azalaki vice président boyoka soni na bamakamsu bozali koloba eza kolakisa irresponsabilité na bino parce que bozali nde mitema mabe na bino yango nde ezali kotinda bino po ete bo continuer toujours na bamakambo bozali kosala mais bokolonga te. Joseph Kabila azali kosala bamakambo minene ezali komonana na gouvernement na ye yango na tolobi ete ba peuple to linga te balinga te bazali ya kolala bomoni yango bilembo esi elakisami bomoni ndenge papa Etienne Tshisekedi bomoni na Katanga ameli pe mabandeko kaka bato ya Kasai yo bazwaki train soki bango te papa Etienne Tshisekedi mawato botala ta bisika mosusu aza kokende kosala batourne bokomona ete population kuta ezali te mbala ya liboso na mona na vi na ngai un leader lokola papa Etienne Tshisekedi aza kopesa discours bato bazowolola bandeko wana kutu bomoni yango na babilili oyo tosila ekotiela bino bandeko na koyebisa bino ete oyebi Joseph Kabila ndenge azali wana bato mingi bazali kokanisa ete ba peuple congolais nyonso tu balingi ete mais baza koyeba te ke ba peuple congolais belé bazali na nsima na ye ebongo yo yaka salaire après les 6 nde tokomona mpenza ke bato baza komi kofungola monoko pe koganga les 6 tokotala bango na terrain les 6 nde kozala ete bandeko ndenge naza koloba bamisusu bakokatisa fleuve Congo na makolo bakopakata mbangu bamisusu bakokende kose réfugié na Bangola po ete kozala somo soko ye na kokosa na liboma po tango bazali kolinga batia kimia na mboka yo yaka kosa na liboma bandeko okokatisa fleuve Congo na makolo toza koyebisa bino bomikosa na te message oyo bazali kopesa bino na
Papa Etienne Tshisekedi ya koloba ete après les 6 tokotala bandeko Papa Etienne Tshisekedi ko ye moko aza komikosa. Ye moko aza komikosa. Na msu ye moko nde mutako banda mbango okende tina kabeyaka monga makolo po ete botuna ka Jean-Pierre Bemba te. Botuna Jean-Pierre Bemba ndenge nini kimaka mbango ke ko se réfugié na nini ambassade d'Afrique du Sud bandeko oyebi tango armée ya les raïs etombo kaka bandeko na banzi na bato baza koloba mkolona tokomona bango te les 6 toza kozela les 6 toza kozela lokola bango balobi boye tokotala bango les 6 mais mikolo wana bokomona mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bouti koyoka ndenge ezali wana bandeko babolingo ndenge tozali koyebisa bino boyebaka yango ete victoire ezali na maboko na biso bana ya PPRD pe ezali komonana ndenge nini bino moko bomoni bato mingi bakanisaki libanda ezali kati ndenge kaka tolobaki libanda ezali kati te bomoni bino moko ndenge nini touti ko monisa kimona meso epai ya bato ya IDPS bango bakanisaki ete ndenge bazalaki na bapoto bato bazali koyamba bango ndenge moko mpe bakokende kosala kuna na kati ya mboka me bandeko kuna na mboka bameli pema kaka ndenge naza koyebisa bino soko omoni mokolo miso eteli seke makambo ye ndongo mbala ya liboso na mona ete mokolo à chaque fois azali koloba ete non balingi batriche mokolo azali koloba na mwana moke kosala toujours bareproche epai ya mwana moke atala balingi batriche atala bo mais Joseph Kabila avandi calme mokolo aza kolukela kaka mwana moke baraison olie kute ezala ete Joseph Kabila nde moto akoki kosala babiloko ya boye oyo atala boye tala bataille de pes mais Joseph Kabila calme mais toza kokamwa kaka ye moko Papa Etienne Tshisekedi kolela lela ezalaka te mais sikoyo bomoni bino moko na kati ya terrain bomoni bino moko ndenge nini makambo ye ndongo makambo ye ndongo bandeko nani akoloba nani akondima yango wana bandeko tozali koyebisa bino ete il faut koyeba yango Joseph Kabila azali phénomène pe akotikala phénomène baevre ya Joseph Kabila ekomisi bango bilobaloba bazali kokoka te bakomi meme na bafacebook kokomaka bainformation ya lokuta mer bazali ya kolala tellement bamoni yango bandeko na kananga kuna na katanga kuna bandeko eloko te bandeko mbala liboso na mona Papa Etienne Tshisekedi aza kopesa discours bato bazali kowolola kokamwa bameli pema bandeko bameli pema mabe na bango kaka po ete bango balingaka te balobela bango vérité soko olobeli bango vérité ekomi bofingi biso te bafingi bino te mawa mingi kokamwa te ye chichi mpenza moni makambo na ye ye chichi amoni makambo na ye mais oyo ndenge balobaka libanda ezali kati te badiaspora congolaise bomoni yango bomoni ndenge aza komela pema na kati ya terrain mpo na kolakisa ete bakongolo baza na kati ya Congo na kati ya mboka balingi nde le rais bango balingi lisusu te mpo ete bamoni ete bato wana bazali koya bazali na bango baproduit fini bakosakosa bato mpe eloko ya malongo emonana te kokamwa bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.